mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo. Boyebi Keto Sakibino déjà dans l'émission précédente que Tokotik et la bino sous tenté et comme coup sur coup, pièce contre pièce parce que batamité mamabe bazali kola la té. Ndenge na ebisaki bino kaka ke mutu azali kolala azobule lobi akocreye nini po abebisa bakongoli mitema po abebisa masolo ya mboka na biso bomonaki lobi déjà ndenge tolongolaki bino masolo oyo ya président na piscine donc bati mutu moko donc balobi ke président de la république oke tobimiselaki bino donc vidéo oyo bomoni ke ezali nango président de la république te et comme neti problème moko boye président de la république aza na droit oke na piscine te donc vraiment congolais tokomi na niveau kindoki moko tozali ko comprendre te lelo tozongeleli bino susu po tolakisa bino kindoki ya bato ezo continuer toyebisi bino ke tozotike la bino tenté ndenge maman na biso meta alobaki donc vraiment aye azali mo lobeli monene ya mboka donc olingi Félix Antoine Tshisekedi te biso pe tokolinga yo te obuki lukuta tozongisi vérité bomoni vidéo oyo circulé na ba réseaux sociaux ya maman na biso Denise première dame donc nayebi te congolais raisonnement nayebi te ceux qui tozali komona bato mosusu bazali kosala na bango na nko donc ayebi ne likambo asali na nko neti congolais aréagisaka par émotion aanalysaka te bomoni ke bati mama Denise akomi na kisangani donc basali elumbe balingi ete bawololi ye balingi aloba te mais vous vous rendez compte que accueil au Torolak Sabino après accueil au ezalaki réservé na kisangani kuna kisangani tombé n'arrivé ya maman na biso Denise première dame. Parce que déjà, sur la première dame, et si on a bino kota la bino, il faut vous a déjà recépé là. Mais batou, bati vidéo, donc bazali kolobake, première dame baolo lié, balingi était na kisangani. Mais tozali vraiment qu'on comprenne te, Kongola komi na buzoba moko ya niveau moko, ezopesa na mawa na motema. Tozali kotie la bino vidéo, bino moko boyoka déjà. Vidéo maman Denise azali koloba. Batu bazali koloba to boyiye soki ezalaki baboyi mama Denise bakoloba to boyiye te bakoloba ke to boyi yo et puis na kati ye moko après temps baba to boyiye ye ayebisi bango ngai mutu nasengi bino ngai nasengi bino est-ce que mutu oyo bazoboya akoki koloba ndenge wana or ça n'a rien à voir ezali ke baboyi ke PDG SNEL aloba maman Denise a même qui est na délégation mais bati bazo salata analyse te n'ébite ceux qui peuple congolais tozali ko sala buzoba o tozali ko sala certains na lobite que ba congolais nyoso certains congolais mususu ba comme ko sala buzoba ezali ko rassembler ezali vraiment ko ressembler binoté parce que buzoba wana est comme na niveau moko et comme na ko sekisa batu nazali ko tia bino nanu botala na vidéo est circulé au balobi que maman Denise ba wololiye ba boyiye na bana kisangani bino moko bolanda donc 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Kisangani mbote na bino ebi ke bozalaka bana ya botosi
boy totala vraiment ezali mawa Congolais comme na buzoba moko tozali ko comprendre te bino moko boyoki ke mama Denise azali ko bondela bato bingai mutu na sengi bino bato bazoloba toboyiye est-ce que soki ezalaki baboyi mama Denise bakoloba toboyiye donc bato oyo ya mitema mabe oyo bandoki bato ya fayulu bango bazwaki kaka parti ya mokie oyo ezo intéressé bato oyo bazali vraiment na idée ya kosala analyse te babunga nzela mais batiaki kaka parti wana siko nga naza kolakisa bino parti oyo ya mulayi oyo ntango mama Denise azo expliqué ke aye na délégation na ye na ministre na aye na délégation na ye na PDG ya SNEL na ntango PDG ya SNEL alingi koloba na makambo donc nga nazolakisa bino avant ya masolo wana ndengi donc mama Denise azwaki parole na ndenge azo expliqué bango na délégation na ye ayaki na PDG ya SNEL il faut aloba bomona parce que bango batieli bino kaka ndambo ya muke oyo ke ekosepilisa batu oyo ya mitema mabe mais bazali ata ko réfléchir te nga batindeli nga bi oh mais bino ozomona te ke bazali ko s'adresser na mama Denise o te ye bazoloba na ye bino moko botala avant mama Denise azwa parole aloba place wana o bandoki batieli bino botala élément auto tcheli bino po bomona ke vraiment batamayel déjà bayebeke ezali mama Denise te bino moko boyoka nenga azwaki parole azo expliquer bango ke aye na délégation na ye na PDG ya SNEL. Restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Atoto ya chopo yambo yenu yambo sana naza tellement d'émotion boyambinga bien na ko annoncer bino peke na ye na mokonzi ya oyo babengi société SNEL Landa vraiment bino mo comprendre que boye bake ndek tozo epsa bino tozali ne tumba makasi bomoni ke bazolaki bino parti oyo ekosepilisa bandoki ya Congo mais bazwaki on peut malamu te mais neti congolais azalane par émotion asalaka analyse te nayebisaki bino déjà ke boyoki ke na foule bato bazali koloba ke tolingi yete bongo sikoyo tolingi yete wana eza lingala tolingi yete donc tolingi mutu wana te bongo sikoyo soki balobi tolingi yete est ce que bazoli kosadresse na mama Denise na première dame non et puis mutu yango ye moko azali koloba sous première dame azozwa ngai mutu nasengi bino donc asengi ye mutu asengi population eza wana ke mutu moko aloba otikela ye maloba aloba na bino mais bato tout bazo panza vidéo wana bazo sala bango analyse donc ceux qui bazo sala nanko ceux qui balingi na bango ko analyser te congolais to tika buzoba yango na ebisaki bino ke na internet bakosa ka congolais facilement donc na tcheli bino bomoni bino moko ke vidéo bakataki ndambo na tcheli bino bino bo comprendre que donc ça n'a rien à voir parce que mama Denise ayaki na kisangani bino moko botala akei moko chaleureux donc kisangani tombé bazalaki ne sengo bino moko botala na bilili. Ils ont à peine eu écho de l'arrivée imminente de la First Lady sur leur sol et les voilà qui prennent la route, bravant les 17 km qui séparent le centre-ville de l'aéroport de Bangoka de Kisangani.
En voiture, en moto ou à pied, tous ces Boyomais partagent un seul désir, celui de voir atterrir l'avion transportant la première dame de la République. Nous venons accueillir notre maman, la première dame de notre pays. Les lotos CP, c'est la toute première fois, première dame à Konyata Awa. Dès que vous avez un single, maman, cette ferveur va très vite atteindre le site aéroportuaire où le comité d'accueil était déjà constitué. Pour nous, le fait de choisir la ville de Kisangani, qui est le chef-lieu de la province de la Chopo, c'est un motif de joie et de satisfaction pour nous. Quelques minutes seulement et l'appareil transportant Denise Nyekeru Tshisekedi toucha le tarmac de Banguka. Karibou Mama, bienvenue maman, ce sont les deux mots qui accompagnent la descente de l'épouse du chef de l'État de l'avion. Ce seul geste de la main à la population qui l'accueille, signe de gratitude de Denise Nyekeru Tshisekedi, suffit à créer l'euphorie. C'est à la place de la Poste que la First Lady a choisi de communier avec la population boyomaise. Debout, arborant une tenue à l'honneur de la ville, l'épouse du chef de l'État se présente encore une fois coiffée de sa casquette de messagère du peuple. Des problèmes que la première dame a anticipés en ramenant dans sa suite le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, qui selon ce dernier serait déjà à pied d'œuvre pour redonner de l'électricité au Boyomé. Plusieurs activités sont prévues dans l'agenda de la première dame de la République. De l'éducation à la santé, les sociaux et les questions liées aux conditions des femmes, tout est calqué pour donner des réponses aux questions préoccupantes des populations de la Chopo. Akaya boye bongo suko après mutongo ba boyaye ezali lokomoko ezali inimaginable donc go sala mate bo moni bilo ndé ba yambaki Mama Denise donc oyo bazali koboya ezali PDG ya SNEL parce que les msou courant kuna eza manef balingi kuto loba te parce que Congo ekomi na démocratie bazali na likambo loba bakoloba bomona ki tango président de la République akendaki et pas ba pêcheur kuna tango alingi aloba ke bona bo matika koloba bazoboya brukumese ya maluku wana balobi ke do azosala musala te parce que peuple congolais azoko banga lisute soki alingi koloba ta président de la République azana bakoloba likambo ata Mama Denise azana koloba donc mutu oyo baboya ki koloba ezali Mama Denise ezali PDG oyayaki na délégation ya Mama Denise PDG ya SNEL. Donc, peuple congolais, totika buzoba, mais tu es bino que 5 minutes et que la bino tenté, to commis donc bo chilibaya, bisope to chilibaya, bo lobby boy, bisope to lobby boy, donc commis pièce contre pièce. Donc parce que le couteau moko est commis, toujours comprendre le couteau est commis, net ko loka, bato amite mamabe. Donc tout marqué pause publicitaire na biso boyebika ki Kodia Simon ezali donc agence o ezali société o epesi opportunité, epesi chance na diaspora pe na congolais nyo surtout a comme propriétaire ya ndaku na kati ya Kisasa. Donc ndaku ko zo crédit soro lingi aux UP aux UP au fouti cash mais ezali en crédit par moment barzolo na ba banque ya Kisasa donc dès que tu sais binoka qui donc offre moko spécial ezali pour na batu o bazali na Amérique donc plus précisément aux États-Unis d'Amérique na Canada bo bengi offre spéciale ezali pour na et puis boyeba que CPLA TV ezali décodeur o ya bana mboka mukie
donc différence nango ezali na ba décoder otozalango na ndako wana okotambola nango mboka nyonso to olingi esika nyonso to olingi okomi kaka esika internet ezali parce que internet ezali partout dans le monde au branché au tali masolo oyo ozali nango besoin et puis bobo sanate to recommandera bino na Saint-Denis salon de coiffure ezaka moko oyo esimi makambo na carte ya Paris ezali salon de coiffure El Binto na kati ya Saint-Denis tozali ko recommander bino batu nyonso to baroya na France na bato bazaka na Paris donc ceux que lingo kata suki ya malamu biso donc mikolo su to kozonga kuna donc salon ezaka moko salon de coiffure El Binto. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo. Situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Merci à ma partenaire Nabiso, donc tu recommandé Bino, donc ma partenaire Nabiso, Nyoso tout, donc c'est Sepela TV, donc Codiasimo et puis salon de coiffure El Binto. Donc vraiment. Tozongeli lisusu c'était boye bake 5 minutes tokotika sous jeté bozo mona ndeki tozo répliquer donc na ba bêtise ezo leka tozo kota na ba bêtise te metoli to tika susu ba jeté ya buzoba o ezali ko salama donc bo chili baya biso pe to chili baya bolingi fati béton te biso pe to kolinga bino te melu kuta na bino to kosuki saka yango parce que boko kokate parce que ma kambo tozali ko sala sikoyo donc so bo bimisi lukuta biso to ye na vérité to ye bisi bino ke mutu oyo baboyaki na kisangani ezali première dame te Mama Denise te Mama Denise na kata délégation na ye amemaki PDG SNEL yende baboyaki aloba Mama Denise na kati azali koloba ke na sengi bino ngai mutu na sengi bino soki ezalaki ye aloba ngai mutu na sengi bino te faut bo analyser to tika koma buzoba tolanda buzoba ya batu oyo bazali ko linga mboka na biso te balingi mboka na biso et avancer te donc si je na biso mususu lelo tolingi to loba na bino kaka ke bate belé ba lobby et belé na visite oyo président ya Rwanda yaki Kagame ayaki na mboka na biso Rwanda na biso toza na problème mon côté Rwanda na biso tozalaka na problème te banda kala muta ya robebisa makambo ezali Kagame tango ba kutani na mutune kanambe ba bebisi ba makambo oyo ba bande ko sala ba cop na bango et puis to tika ko banga to comme on dirait ko lota partout so to lati to lota ka Kagame to loti to lota Rwanda mboka mukene ti Rwanda ko banga biso te Kagame lelo akomi na force parce que bazalaki na kanambe ba bando sala maso na bango kanambe mutando tumise mais na minute yo Kagame azane loko moko te devant Fachi Kagame aza ata neti finiti te devant Fachi soki ayaki na mboka na biso il faut boye bayango président de la République na biso azana double casquette azali président
ya mboka na biso Congo et puis azali président ya Union africaine. Donc soki Kagame ayaki na mboka na biso ayaki na masolo oyo ya président ex-président ya Libéria oya mwasi asali masolo moko boye pour na ko aider donc ba femme oyo donc ba violence faite aux femmes et aux filles ya Afrique boyebi ke na Afrique bana basi bazaka na ba problème mingi ba betaka bango na mibali donc ezalaki masolo moko sur masculinité oyo ya makambu ya mibali ebele na kati ya Afrique ba monaka basi pamba yango wana sikoyo mwasi oyo azalaki présidente ya Libéria amoni ke bulu wana yeso ka bengisi ba président eko salem sou bien te atali nani azali président en exercice ya Union africaine ezali président na biso Fachi Beton amoni ke bulu wana il faut Fachi muta bengisa batu ye muta sali liste a bengisi batu bomoni pour la première fois si président ba ya ba bengisi bango ba yebo parce que donc yebara ke Congo na biso ekomi na lupemba moko sakana te à partir à Fachi président 6 ba yekaka na makambo moko boye kaka ya journée moko ba yebango moko boye ba rotala masolo ya violence faite aux femmes et aux filles na masolo ya masculinité. Donc bozomona ke izopesa lupe maboka nsate ke donc président Fachi avandika boboul na ye a invité Kagame kaka ayaka na mboka na biso Kagame soka ye ezali sur invitation ya masolo wana pe ezali masolo ya ex présidente ya Libéria mutasali ma masolo na ye wana parce que yebaki ke Fachi azali siko président ya Union africaine soki ya silisi Macky Sall mutarozo ako continuer kana masolo wana ezali te ke donc président avandike azangi bato ko invité abengi sakaka donc Kagame aya na mboka na biso Congolais totika buzoba o tozali kolanda boye baka ke 5 minutes ekotikela bino su tante tozo expliquer bino moko boye na lukuta tozongisi bino vérité boye na lukuta tozongisi bino vérité donc totika buzoba donc vraiment to comme presque à la fin ya émission na biso na lingi na yebisa bino su boye bake na Kisangani ba ololaki première dame te ba boyaki première dame alobate to tchelaki bino bomoni ne bandeli to tcheli bino ezali ke ba boyaki PDG ya SNEL aloba parce que donc kuna bango bazana ba problème électricité donc première dame azoro senga azolo bangaye mutu na sengi bino puis na public bozoka ke bato bazali ko loba to boye balobi te ke première dame to boyo donc tous la quand même mayele to tika kokota na buzoba oyo donc bato oyo balingi Congo te bazali ko mema biso mais heureusement pe donc une partie ya munene ya ba congolais bazali ko yeba makamuni nezali koleka donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo to ngai ka to beta sete to yebisi bino susu 5 minutes ko tikela bino susu tante boyela masolo lukuta to yena masolo solo boyela masolo lukuta to yeli bino masolo ya solo donc to komi vraiment à la fin émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc to komi na suka émission na biso boyibika ke base to koki ko tika yango jamais base ndenge zala kaka to ko banda na Londres pour na repesa l'honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na katia Londres to repesa maman na biso Marie la beauté naturelle merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na katia Londres to repesa Jano Matundu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na katia Londres to repesa mbote na José Kano ki kakamene maître Ouera Mukuna maître Rajamoule donc sikoyo tozongi awa na kati ya France na Paris pour na kopesa Jean-Marie Chibangu azali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi vraiment yé apesa kana ba bula malamu donc Jean-Marie Chibangu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to siko to kopesa Didier Chibasu azali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi Didier Chibasu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kena kati ya Suède pour na kopesa Esther Kamani maman na biso Esther Kamani merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Suède to kopesa donc Igwe chef béton merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kena kati ya Bundes pour na kopesa maman na biso Meta Binteza merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kotikala toujours na kati ya Bundes pour na kopesa Pedro Hans merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kobosa na te na kati ya Espagne Beloti Mavungu vrai chéri
Beloti Mavungu merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokosukisa na kati ya groupe na biso ba administrateur tokopesa Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin Shai Mukenge Shai merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokobosa na te donc jamais tokobosa na Babi Kisinga merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc il y a zali administrateur te meso totangi Babi Kisinga tokobosa na te Babi Lumumba na kati ya Namibi Babi Lumumba merci na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc to komi na suka ya émission na biso donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi cette émission a été réalisée par Willy Kunda nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien et à très bientôt n'oubliez pas tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Nambuchu Penadikos On doit mettre sur pied une Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Puis, bon, du Kamako, au salaire, au Yuyo, aux amants, c'est vrai, tout en attendant, du ventre.